Ma Mission TV, le miroir du monde. Mais toza ko senga mingi na bango ba yebaki biso tozali na tendance politique moko te ba prêter biso yango te peut-être. Alors toza ko senga ke tozala na bango elongo ba comprendre tout ko bota malelo batala biso nano peta mikolo ya e ba komona ke no en tout cas bandeko to fingaki bazalaki ndengo to kanisa kite nzoka de bazalaki penza na mouvement citoyen. Nous disons ceci à la population que 1 euro on ne le pleure pas, 1 euro on l'acclame. Que tout le monde arrive le jour de l'arrivée du corps de Sphinx de l'Humanité pour l'acclamer. Je sais que vous aurez des larmes aux yeux, mais faites un effort de vous retenir et acclamons Étienne Tshisekedi et ne le pleurons pas surtout. Parce que c'est un corps mystérieux. Papa Tshisekedi Etienne wa Mulumba Mufwa il y a 2 ans. Kachi Kimba Mushikato. Lelo peuple base mwanga tabukalenga. Tujiba soboase. Corps wa papa Etienne alwa kujikibwa mu Congo wa bankambwa betu. C'est ainsi que tu tukwaji tujiba lomba kujiba congolaise ni ba congolais bonsu. Paji corps wa papa Tshisekedi ulwa ni bikala jitu kuja jisanka jitu kuja musangelu jitu kujiba congolais bonsu tuya kwa aéroport bwa tututa bikaji tuimba bwa victoire bwalu Etienne Tshisekedi mutushila démocratie état de droit ni bonne gouvernance tuji tulomba bena parti politique yonso bwa bangata message wewe bamufila ku base bwa jitu kwali tukala babunyi kwa aéroport. Ma Mission TV, le miroir du monde. Ma Mission TV, chaîne à référence nakati République démocratique du Congo, où vraiment topé sibino, bambo tenabino, partout dans le monde, bozota la biso na chaîne à référence. Martin Engi vitesse affisée sur la Likambo, toujours tozo ba image, ba actualité pour nous sabino, les Congo de tous les partout, où vraiment bolanda rabiso 24h sur 24h na Ma Mission TV chaîne au bolinga vraiment makasi. Alors lelo toza na bande konabiso toujours comme mesano na mouvement citoyen donc avocat du peuple. Bah vraiment la population la peuple congolais na ba activité na bango nyonso ndenge na ndenge o bazo ko organiser na kati ya République démocratique du Congo. Alors lelo vraiment tozana bango ensemble na bande ko na biso o tozo benga avocat du peuple donc mouvement citoyen ba ko sala déclaration na bango lelo to ko landa bango pour ko préparer arriver accord ya Etienne Tshisekedi o vraiment azaki docteur asali trop na kati ya mboka na biso République démocratique du Congo. Ensemble na bango tolanda déclaration et bongo vraiment tozonga sima. Ma Mission TV chaîne à référence. Merci. Ma Mission TV, le miroir du monde. Nous, mouvement citoyen dénommé Avocat du peuple, œuvrant en République démocratique du Congo. Pays scandalement riche par ses ressources géologiques, naturelles et humaines au potentiel inédit, demeure cependant depuis plus d'un demi-siècle le miroir d'un peuple effectivement victime d'injustice sociale de la part de ses gouvernants, avec la complicité des puissances étrangères en ce qui concerne la rétribution juste et équitable de ses richesses. Les recettes financières générées par le service de l'État, ainsi que les entreprises de portefeuille sont à 70% orientées à des fins privées bénéficiant qu'à une minorité de la classe sociale composée des autorités politiques, administratives et militaires. Les victimes de violations des droits humains et des libertés publiques sont victimes d'injustice devant les cours et tribunaux caractérisés par une justice à double vitesse. Face à cette injustice meurtrière, qui a longtemps et implacablement marché sur nos plaies, sur nos douleurs, par-dessus nous, sans nous et contre nous, l'avocat du peuple, mouvement citoyen qui vient de naître, se trouve honoré de relayer les autres grands de l'histoire en s'en signant les objectifs ci-après. Porter parole du peuple congolais exprimé en des termes de besoins socio-économiques, juridico-sécuritaires auprès des autorités gouvernant en vue des solutions durables d'intérêt général.
l'éducation civique, politique et électorale, lutte contre la corruption, les antivaleurs et l'impunité. Qu'en rapport avec le rapatriement du symbole de l'unité nationale, le vrai modèle de l'avocat du peuple Étienne Tshisekedi de Rez Mémoire, l'avocat du peuple lance un vibrant appel à la nation congolaise de lui réserver des hommages le plus mérités avec le mot d'ordre « Un héros, on ne le pleure pas. Un héros, on l'acclame. Applaudissons Papa Étienne Tshisekedi ». L'avocat du peuple rassure aux Congolaises et Congolais que l'avenir est radieux et qu'ensemble et motivés, nous pouvons perpétrer les idées forces des figures emblématiques de l'histoire heureuse de notre pays et consolider la démocratie, la bonne gouvernance et l'état de droit afin que vive à jamais la République démocratique du Congo. Que vive l'avocat du peuple, que vive la nation congolaise, que vive la République démocratique du Congo, nous vous remercions. Ma Mission TV, le miroir du monde. Alors merci vraiment tozana bande konabiso ba cadre ya avocat du PPD mouvement citoyen o toza vraiment na bango na déclaration et outil ko sala ma awa na kati ensemble na bango nyonso to kasiko moko na biso meka un peu ko clairci biso na par rapport à déclaration o basali et que pour la préparation peut-être est arrivé accord ya Étienne Tshisekedi. Donc bonjour. Bonjour. On s'est présenté combo et puis au sali au clairci ba tout le monde. Ok, moi c'est le docteur Kevin Kev, je suis cadre du mouvement citoyen avocat du peuple. En fait, c'est un mouvement citoyen qui naît aujourd'hui en République démocratique du Congo pour essayer un peu de relayer les histoires, mettre tout en ordre. Donc, nous avons remarqué que dans notre pays, nous avons assisté à des injustices sociales. Et en rapport aussi avec l'arrivée du corps du Sphinx de l'Humilité, qui est l'héros national, une icône d'ailleurs, le docteur Étienne Tshisekedi Wamulumba, de Rez Mémoire, nous avons organisé, nous, étant membres ou cadres d'avocats du peuple, d'accueillir la dépouille mortelle de notre leader, de notre idole, le Sphinx de l'Humilité, qui est le docteur Étienne Tshisekedi Wamulumba. Nous disons ceci à la population, que 1 euro, on ne le pleure pas, 1 euro, on l'acclame. Que tout le monde arrive le jour de l'arrivée du corps de Sphinx de l'Humilité pour l'acclamer. Je sais que vous aurez des larmes aux yeux, mais faites un effort de vous retenir et acclamons Étienne Tshisekedi et ne le pleurons pas surtout. Parce que c'est un corps mystérieux. Il a refusé d'être enterré 2 ans durant avant que le pouvoir ne revienne. Donc c'est une icône, nous devons tous être là pour pouvoir acclamer le docteur Étienne Tshisekedi. Je vous remercie. Merci, donc bonjour. Bonjour Ndeko Nangai. On s'est présenté toujours après éclairci Batoupe Mondam. Ngai, merci no yambenga susumbala mi balé panayo. Kombo Nangai bongo Ndeko Bosekota, maître Bosekota Fulgence. Nazali bongo moko ya ba cadre ya avocat du peuple mouvement citoyen. Au clairci par rapport à la déclaration au Boutiko Salalelo, donc pour motiver les sous on va comprendre très bien. Merci beaucoup Ndeko. Soki mingi ya kolba pende zali na nzelo to ko sala déclaration na biso ya lelo ezali ya koyebisa bandeko pe ko lakisa bandeko nyonso bazali na libanda to pe na kati ya mboka na mbula matadi ete ko banda lelo bayebaka ke mouvement moko ebotami. Comme on a avocat du peuple. Mouvement on ebotami na nani ebotami à partir ya Bitumbo Tshisekedi azali ko bundaka ye moko. Le lobby soto lati idée wana to bite biso pe photo za la bateau to kabola lobby message to pe lutte ya Étienne Tshisekedi na bande konyo soto. Alors pona nini parce que Étienne Tshisekedi bandaki ko bundaka dans le poto ba lobby injustice sociale contre azaki contre yango. Alors biso pe na kati ya mouvement avocat du peuple to lobite Bitumbo ye bandaki ko bundezaki po suka pona ye moko te ezaki po kende pa ya bato nyonso. Alors biso to lingi maintenant to kabola Bitumbango biso soto ke ndoko bunda poke social la justice sociale cette fois-ci est équitable dans l'ingana na koloba bokaboli topé bolamu topé ndenge kita ya Congo et kabola mana ndenge longo bani na bana nyoso tu ya Congo ba profiter nango.
Voilà un peu de Kolobalelo. Alors, en rapport, il y a Makambo Etali, Kozonga, il y a Kondo Etienne Tshisekedi, Toza le sous qui a été Makambo et Koleka Malam. Papa, maman, bipa ibozali, toebi ke Etienne Tshisekedi azali moto abozito mingi, kilo eleki e mingi. Ça nous fera vraiment très mal. Et comme ça, la passe mingi, mais Toza la mokolo na koika kampiko. Bitumbo ya bundaki lelo to longi. Alors le quoi to longi yango token de biso surtout kopesa ye hommage na ya suka honneur na ya suka na ko betela ka kaka maboko parce que ezali mokolo ya victoire mokolo ya elonga. Alors émission to ça ki na yo na nina baksa po to sala ki ngana yo bato belé batali émission wana émission telami makasi donc ayo momona ki ba commentaires est tellement belé bato ba déclarer bato misusu na ndenge na bango po eza opinion ya muto ba lobi ke soki corps ya Etienne Tshisekedi awa bato ba bamba yango mabanga asalini na mboka oyo soko tali ba commentaire émission to salaki batu ba déclarer ba lobi ba bamba nzoto ya Etienne Tshisekedi mabanga jour ko ya awa na ebite eta ke yo bana poto belé ba komi yango ba diaspora oko clairci bango nini par rapport ya mabanga oyo ba bamba Etienne Tshisekedi jour ko ya awa. Mon frère moto moko te azali na pouvoir ya kolongola bomo ya moninga. Soki ndeko Félix a commis na pouvoir et nous batté que yende moto fa banda ko azana pouvoir ya ko pekisa liwa to pe ya ko kangaliwa te eza bongote na banda ke Nzambe asali ke na pouvoir na ye peut-être à connaître bateau baza na ba poids mingi baza ko tika biso c'est tout à fait normal ezali ndeko Félix mutasali eloko ndengo wana te mais loko ezali ba fait naturel hein no balbaka Nzambe ye moko ayebi eza mokano wa Nzambe alors soki makambo ndengo ezali bandeko baza na libanda to kanisa te makambo eza ba fait naturel to komisango ba biloko moko politique c'est comme ça biloko ba anti-valeur ou avocat du peuple baza ko telemela c'est comme ça que tolobi même na ba commentaire o tolandaki tolobi te ke bandeko wana bazali na liberté te ya ko prêter biso makambo bango bakanisi ezali pe choix na bango na démocratie mais toza ko senga mingi na bango bayeba ke biso tozali na tendance politique moko te ba prêter biso yango te peut-être alors toza ko senga ke tozala na bango elongo ba comprendre tout ko bota malelo batala biso nano peut-être na mikolo roya et ba komona ke non en tout cas bandeko to fingaki bazalaki ndengo to kanisa kite nzoka ne bazalaki penza na mouvement citoyen tozali na tendance moko te politique atako bandero na biso ne toyoki muso akomina ona baki kotia bandero na bango na IDPS pona ni te tokende ezaki c'est de manière symbolique parce que Etienne Tshisekedi azalaki bongo moko ya bakambi ya ba mangomba minene ya parti politique ya mboka na biso lobaki yambo to banda ba démarche mususu to banda pona nini te na ndako na ye o ya bandaki ko kamba d'abord c'est comme ça que tozalaki kuna pona kotia ba bandero mais ezalaki te na tendance moko politique. OK boy bisaba que bozara pona matanga te po ba kanisa le avocat du peuple mouvement citoyen bozara pona matanga tozwa ndeko po tolobi na français lingala et puis toloba na langue nini qui mbote d'abord mbote ndeko nali o pesa combo après o lobali susu nga na kosepela mingi na limbolela bandeko na biso mususu batetela na munoko na biso po te toza na posa ya ke message o toza na kati na posa ya kolekisa ele kamalamu demi lokombola kimi leko docteur Joseph Njadio Tadiumi leko membre ka associé mouvement citoyen avocat du peuple amboto elo lo RDC lo ville province kan Kinshasa mais takaela ne elo te kolo nanga mbisha message le anange soche wa otoela wa tetela on est avocat du peuple tamo créer le mouvement on est parce que tamena on est te ko vraiment peuple congolais ko victime lo on est les olopotoné injustice sociale voici pourquoi et lo à collaboration la jeune à différentes provinces tambo ça o babenga na lingala likanisi ya kosala mouvement citoyen voilà pourquoi teko lo nomba la nange so chewa tetela wane wa utoyela ndo wane walanga to accompagner loa akambwa kiswala ngososo cha lo shikina cha tondo do te komba te shati lo par rapport à la organisation wa tanda waki on a ngeso Etienne Tshisekedi on est les so héros vivant on est le chila ya utanda waki Tshisekedi hatolange otombolela parce que akamwana wakati Tshisekedi le Congo et quoi comme vraiment wa kefula et Tshisekedi et quoi vraiment elo modèle waki mouvement citoyen avocat du peuple ba komba lomba so chate la mele vie akambwa kandache
akambo akanda che c'est eko auto lo demba Tshisekedi ambovo mais lo akambo akanda che lo nyuma Tshisekedi havwe. Voilà pourquoi te konomba na ngeso che wa tetila wane wa yonga wa ye fula la aéroport lo shila yo ya ko kaki Etienne Tshisekedi ta yo chole ko ta yo chola alonga kosho mobete saka hatulango tondela kosho memba. C'est vrai que teko atolo demba auto chakanji, mais par rapport à la keneka kandache le Congo vraiment eko to chongeno ngeno. Voici pourquoi mouvement citoyen teko nomba to che vraiment waye fula l'aéroport kele ko trato de et bembeka ki Tshisekedi l'Osaka et puis koshomba acclamé koshongena ngena parce que keneka kandache Tshisekedi le kombelo on est là, il y a son patrimoine national l'Osaka fula. Alors merci vraiment à Péfoné qu'on a quitté là donc et ça l'a bien. Moi message mon kesiko na sir et sili batunyoso ba okinde bolobi na quitté là lingala et puis na qui soit les Chiluba pe tous appellent la Chiluba donc avocat du peuple tous vraiment bonjour. Bonjour. Tozongani sous les lots na batutu batalo partout dans le monde au batalaka ma mission TV chaîne à référence na RDC au pesa moi message mouké par rapport à déclaration siko na Chiluba pour et c'est plesa bateau pe balanda biso toi ça dit lo abonye même njimutetel kaji Chiluba langue nationale njimuso kufila message wa avocat du peuple mu Chiluba bwa bana betu ba Grand Kasai. Bana betu ba Grand Kasai baji mouma parti politique 11 mouma mouvement citoyen 11 message wetu ujunu nkwewe RDC Congo uji ni bubanji bwa bunyi mais ba congolais baji ni luta tulwa bunyi. C'est ainsi que Tujiba créé avocat du peuple bois tuluangana bois richesse wa ba congolais bantu bonso bikala ba bénéficier ni richesse ao. Message munen ou tujinenda wa bena Kasai bois jalu kila ja chita lucha papa Etienne Tshisekedi wa Mulumba. Papa Tshisekedi Etienne wa Mulumba mufwa il y a 2 ans. Kaji kimba mujikato. Le peuple base mwanga tabukalenga. Tujiba sobwase kor wa papa Etienne alwa kujikibwa mu Congo. Congo wa bankambwa betu. C'est ainsi que jitu kwaji tujiba lomba kujiba congolaise ni ba congolais bons. Paji korwa papa Tshisekedi ulwa ni bikala jitu kuja jisanka jitu kuja musangelu jitu kujijiba congolais bonso tuya kwa aéroport hein bwa tututa bikaji tuimba bwa victoire bwalu Etienne Tshisekedi mutushila démocratie état de droit ni bonne gouvernance tujitu lomba bena parti politique yonso bwa bangata message weu ba mufila ku base bwa jitu kwali tukala babunyi kwa aéroport Zambi anubenesh. Alors merci vraiment na bande konyoso obo talibiso na ma mission TV wana ezaki mouvement citoyen donc avocat du peuple o vraiment tango nyonso bazako préparer nzoto ya docteur Etienne Tshisekedi poe na kati ya République démocratique du Congo. Merci vraiment na bato tout bozu temps ko landa biso ndeti ba Bibiche Kilumbu donc motema salut kibanda na kati ya France wana. Merci à Trona Belinda Kimbu Kilumbu motema zino Congolo donc partout vraiment biso maboko tout temps au balinga vraiment tout la sabango ba réalité na kati ya mboka na biso République démocratique du Congo. Merci à trop vraiment na Myriam Kilumbu na kati ya France toujours. Merci à trop na général Nando maman général au tout bolanda biso na ma mission TV chaîne à référence partout dans le monde donc merci ba moti à trop surtout na Myriam Kimbu vrai chéri merci à trop bye. Ma mission TV, le miroir du monde.